kosalaka direct pona kosala direct bolobela makambo ya Karine Mokonzi eza risque, bien sûr eza risque. Kosala autoriser mutu nyonso aloba eloko alingi oyo alingaka Karine Mokonzi eza risque, bien sûr eza risque. Même na page ya yemoko Karine Mokonzi, bien sûr eza risque. Risque yango nini? Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa même yemoko Karine Mokonzi tangu asalaka ba direct asalaka yango mingi te. Bien sûr ekotisaka ba vie ebele. Bien sûr ayebiki soki asali ba chinois bakokota ebele. Mais asalaka mingi te oyo atikaka batu baloba. Parce que ayebi makambo ebele bakoloba ezali risque. Risque pona nani? Pona Karine te. Risque mingi ezali pona ba chinois bango moko tona batu oyo balingaka Karine Mokonzi entre bango na bango. Nakanisa soki bolandi malamu chaîne ya mère invisible tangu ebanda basololaka kaka 3 personnes moko bakotisi kelke batu. Chaîne wana en tout cas ezalaki kosala makambu ebele pona Karine Mokonzi. Batu bazalaki kolanda yango au moins 3000 vues, 5000 vues. Bien sûr, ba chinois bazali plus de 100 000, mais quand même bazalaki kotala yango. Bango na Yakuza, na 52, 53, na mer 5e vitesse. En tout cas, bazalaki koloba mingi pona Karine Mokonzi. Tangu mosusu be bazalaki kotia bandeko mosusu. Mais batu bazalaki koloba muke. Kaka ba commentaire makambu ebandako koma ezalaki deja koloba. Alors bango soki batangi yango, soki pe bapesi réponse biso toyoki yango. Nakanisa soki bolandi, bien sûr mer 5e vitesse alongola ba video nyonso. Mais soki tango ezalaki bolandaki bolingaki bomona ba commentaire ezalaki kaka ba commentaire. Mais soki elobami na munoko na bango pe babongoli yango nakanisa ezalaki kobimisa makambu ya ndenge na ndenge oyo ekoki kobima lelo na ba chaîne oyo ekoki kosala directo se bandi kobima malembe na batu ya Karine Mokonzi. Mabende ezali entre bango na bango babanda tangu nyonso kosoana na public. Bien sûr balobaka ke na famille likambo ezangaka te, d'accord, mais bango na public. Donc ba fanatique oyo ya Karine Mokonzi na batu oyo balingaka Karine Mokonzi bazali be spécialiste ya koswana en public ke ba fanatique oyo balandaka batu mususu. Nakanisa soki bochetembe botali na net to bokanisi bobaloli mitu na bino bobandi kotala banda net e banda soki kendeke ndenge nini. Alors kokanga pe bespion, kokanga befiltre, kokanisela batu malamu to mabe eza nango mabe te, eza droit ya mutu nyonso. Exemple neti ngai na banda ebandeli koloba nazalaka mutu ya Karine Mokonzi te. Ti sikoyo naza mutu ya Karine Mokonzi te. Nalobelaka Karine Mokonzi. Alors sikoyo batu
oyo bayokaka nga na monoko, bayokaka maloba nalobaka te. Pourquoi bakolinga bakomisa nga mutu a Karine Mokonzi na makasi? Pourquoi bakolinga bakomisa nga ennemi ya Karine Mokonzi na makasi? Pourquoi bakolinga bakanisake na kokontinue kosala malamu mpona Karine Mokonzi na volonté na bango? Pourquoi bakanisaka ke na kokontinue na kochange na kosala mabe na Karine Mokonzi selon baide na bango? Alors pourquoi intérêt nini ezawana na bavi na bango? Intérêt nini ezawana na carrière ya Karine Mokonzi? Alors soki mutu aye epa ya Karine Mokonzi, babone babakisami, en tout cas boyebake soki akei babone bakoki kokende selon musala aza kosala. Mère 5e vitesse aya alobelaka Karine Mokonzi kitoko koleka bato ebele nyonso, même babiso ba oyo. Ponga kutu nalobelaka Karine Mokonzi malamu te, nalobaka kaka oyo nazomona, oyo nazotala. Mais mère 5e vitesse alobaka kitoko na bayakuza bakokaki komiboma pona Karine Mokonzi. Lelo yo balongwa batika Karine Mokonzi. Na kanisa intil naloba soki babone bazakuna, ata babone bazali, me bokende kotala soki akokisaka ata 1000 yango. Etanke akoma kolobela nani yemoko kolo na biso oyo Nzambe tata Nzambe oyo asambelaka. Alors kanisa mutu azolobela nkolo Nzambe, azolobela même pas mopao, me tala bato bakita. Alors sikoyo to bandela soki mutu aye sima ya Karine Mokonzi azwi babone, aye aprofite sima akima atsala nini na babonango, to ababonango bazali mikate to mikata loso, pamba te babone baza batu. Mutu akokozala abone, okokozala na 100 000 abone koleka elengi ya Congo. Donc elengi ya Congo kutu eza na plus de 100 000 abonnés, mais batalaka 100 000 personnes te. Demer Nyanga aza na 100 000 abonnés te. Tangu azalaki kaka na 3 000 abonnés, bazalaki kotala ebele déjà koleka batu baza na ba 50 000 abonnés. Alors abonnés soki ekoki déjà 1000 eza suffisant, mais tozonga wana toke na mère 5e vitesse azwa babone ebele, sikoyo batalake batu boni. Donc ide oyo batu bazwaka mutu aye ko profiter na chaîne na po alobela Karine Mokonzi malamu, azwa babone ebele, tango akokende babone akena bango akomi kodondwa na site na ye. En tout cas nakoki koloba na bino te soki ezali foto ya solo, mais internet eza nango télévision te. Internet bazelaka ngo peteke otala ngo vendredi pour comprendre, mais bisiko zali banda kozongisa ba video ya batu oyo baya pona kolobela Karine Mokonzi malamu, otala soki sikoyo bakenda bakoma ndenge nini, soki babone bamema bango, soki bakoma kolia bango lokola mikata loso, soki bakoma kodondwa. Eza facile pona koyeba yango. Alors meko kende jamais epai ya batoyo bayina Karine Mokonzi, parce que bango oui batoyo bayina Karine Mokonzi bazwa babone, même mikolo wana atiki kolobela Karine Mokonzi a changé ba sujet net Demer Nyangi bamataka kaka. Sikoyo babonango banani? Bien sûr na kati ya babone wana eza na ba chinois, po ba chinois babonaka partout. Sikoyo chinois soki abone batalaka pe, oyo batalaka te baza mukie, oyo badezabonaka baza mukie. Alors soki mutu aza komitungisa pona mutu oyo aza kolobela Karine malamu,
aza komitungisa ke akobalukila Karine. En tout cas benga mutu wana na privé loba na ye ndeko yo ndenge ozolobela Karine Mokonzi malamu mukolo kokende babone bakomata bakokoma ebele ndenge biso tokanisaka me natali na internet pe na yoki papa robo na meko verifie batunde soko ke na bone babone batalaka susu te okosila soki olingi chaîne ino esala. Donc soki otiki Karine Mokonzi banda mbala moko ofinga Karine Mokonzi wana babone ya Karine Mokonzi bakotikala pe bakomata okokoma na bato ebele na kanisa Ken Piana soki baza na babone ya Ken Piana bazali ya Karine Mokonzi bazala jamais parce que Ken Piana akumisaka Karine Mokonzi parce que alobelaka Karine Mokonzi kitoko non babakisamaka tangu akritikaka Karine Mokonzi babakisamaka tangu aza koyamba batu baza kofinga Karine Mokonzi wana ba chinois babakisami bayeba soka koloba nini. Bien sûr misusu balobaka kotala ba chaîne wana te botalaka ba wana te bolandaka bango susu te bozofula bango boya botala oyo elobaka malamu pona Karine Mokonzi. Alors bomitungisa na bino te bobanda kaka sikoyo 2020 2019 botala ba view ya bato oyo balobaka malamu pona Karine Mokonzi. Alors soki botali yango na ndimi te ke ba chinois baza kaka nombre wana ba chinois baza ebele plus de 100,000 sikoyo soki ba chaîne oyo ezoloba malamu pona Karine Mokonzi ba view eza na sebongo elingi koloba bampeve oyo bozwaka ba technique ya kokanga benfiltre oyo bosalaka koswana oyo boswanaka ezali ekendeke pamba parce que ba chinois oyo baza ebele basalaka makambo oyo bolobaka te nakende sikoyo na binemi ya Karine Mokonzi oyo nga nayebi direct nake na petit moko ya mwasi petit nanga nazalaki même kobwaka ye Fanny Leki ya Ramses na Londres producteur ya mwasi na kanisa batu bazalaka na Londres soki boyebi Ramses producteur ya mwana mwasi Leki na ye kombo na ye Fanny aza ba age moko na ba merveille Yamado bazape ba camarade bazape na groupe WhatsApp na bango même nga bakotsekinga sima balongola kinga. Alors mwana wana ya mwasi Fanny banda ebandeli alingaka Karine Mokonzi te banda ebandeli oyo nga nasalaki siti nanga orke ne bandeli tangu nazalaka koloba makambo ya Karine nazalaka kotala mingi kote makambo oyo nakoki kokritike Karine Mokonzi soki nakokritike te nakende na makambo oyo nakokomona na moni na miso me batu bazolobela yango te. Par exemple tangu Karine Mokonzi akendeki na Feregola Noland sima akei na Deutschland na Feregola Fera tikali ake kobeta concert na Lyon na sala émission wana na kanisa esepelisa Karine Mokonzi te naza na bemission esepelisa Karine Mokonzi te na kanisa kotu te parce que na tindela même Karine Mokonzi ye moko azongiselanga ba réponse ya malamu mingi te. Donc pona bo comprendre. Alors pourquoi nazolobela ba vidéo wana nazoloba parce que petit nanga wana Fanny tango azotia commentaire azofinga Karine Mokonzi azape kofinga nga tangu nanu tokomi na yebani na yete simanango ngai na localiser ye tangu na localiser ye na ye kozwa numéro na ye nazwi na bengi ye na komeli ye na lobi pourquoi afinga nga nazoloba makambu ndenge nazomona na ndenge nazosala soki atie commentaire afingi Karine afingi nga na sens nini mikolo eleka petit na ngango abengi nga alobi nanga yo pona nini osalaka boy ngabi no na lobi boy na sali boy abi nanga clair ye alingaka Karine Mokonzi te ngabi effectivement makambo nazosala ezosepelisa pe Karine Mokonzi te
pourquoi sikoyo soko lingaki te ngai okofinga nga etanke nazosala makambo oyo yo okokosepela po nazosala makambo oyo Karine akosepela nango te. Me mwana wana ya mwasi aloba na nga boye, aloba na nga no, nga nalobine nga naza mutu a Grace Mbisi, me ye aloba na nga no, azomona nga naza mutu ya Karine. Bien sûr, wana maloba na ye. Na tiki, na continue ko tchaka ba commentaire, azofinga Karine, sikoyo atiki ko finga nga. Mais malembe, asololaka toujours nanga, atyenga sikoyo na groupe ya WhatsApp na bango, oyo bazalaki na ba merveille ya mado ya ba Fabregas. Donc, ba petit kaka oyo bazalaka ba secteur wana, ba ville, ba kote kaka Karine Vanda, ba bandal, ba bisika wana. Bana wana tu na ya ville bango bazana groupe na bango atyenga yiwana simanango na ye kolongwa po bango nyoso baza bana mike. Alors azo continuer kotia ba commentaire ko finga Karine nga azo finga nga société mais asololaka nanga na WhatsApp toujours alobaka nanga naza mutu ya Karine ngape toujours nalobaka ne naza mutu ya Karine te nazala bandakala mutu ya Grace Mbisi na pesa epe masolo ebele oyo nga nasala pona Grace Mbisi. Me ye avandi kaka calme, me ndenge na koloba na bino na mukolo ya lelo alobisaka nga lisusu te, atiaka pe ni ba commentaire ni afinga na yebite soki achanza YouTube po afingaka, me ngai alobisaka te parce que maloba aloba tina mokolo lelo pana ye naza mutu a Karine. Alors totala malamu ide ya mwana wana oyo aza ennemi ya Karine Mokonzi. Etanke ngamoko na yebi naza mutu a Karine te, mais ye a confirma naza mutu a Karine. Alors asala erreur, non asala erreur te. Pourquoi asala erreur te? Parce que na propre bato a Grace Mbisi, na propre ya bato ya Karine oyo na yebani na bango na misu boye, bakoma komona naza penza mutu a Karine, mais ngati lelo na monaka naza mutu a Karine te. Mais bango ba monaka bongo. Lokola majorité ya bato baza sir, baza na ba territoire différent, bazoleka pe na netite po baloba, bazoloba na ngai direct na matoi oyanga ekoki kozala bango baza na raison. Bien sûr ngai na yebike naza mutu a Karine te, na tikali pe mutu a Grace Mbisi te. Mais maloba oyo bango bazoloba même toke na tribunal bakopesa bango raison parce que baza na ba argument oyo etindi ba continuer bongo. Et puis mwana wana soki amona vision na ye to soki ye azape na service secret na ye, en tout cas ekende ndenge yaloba na ndenge akanisaka. Mais batu oyo ya Karine bazala na mer 5e vitesse, batia ba commentaire ba mer 5e vitesse ba interpreta, mais tilelo tomona bandoki o bakangate, tomona batu oyo bakosala Karine Mokonzi mabe babimate, tomona batu ba oyo bakofulama na ba view ya Karine Mokonzi bakokende bakodondwa, to tikala komona bangote. Elingi koloba pa ya Karine Mokonzi eza na problème na service wana, parce que soki totali Miriam Mokonzi auta yaya ya Karine Mokonzi lelo akoma démon ndenge diabulu auta pembe na nzambe. Miriam Mokonzi auta na bana membre lelo yo akoma dengwana. Papa Matondo alobelaka Karine Mokonzi azalape na bana membre lelo akoma bongo. Mer 5e vitesse Yakuza 52-53 bakoteka tina sama bele babimi na kati ya petrole bakoti na goudron bakufaka te. Mais lelo yo bakenda makambu oyo nyoso baloba esalama ata moke te. Lelo yo toza na mer fashion de Nantes na site na ye bamakambu ebandi kaka ndenge moko. Sikoyo ngai na mukuse na yebite soki balingi chaîne yes mer 5e mer fashion de Nantes ekende kitoko to ekufa. Alors lokola nga nazalaka mutu a Karine Mokonzi te, en tout cas oyo bokosala bosali pourvu que nga nazo continuer
kotala. Alors na part nanga pour expliquer bino bien nga tangu na banda site nanga babone po bakoka 1000 po na bo comprendre bien. Faut que tuna journaliste nanga ya Afrique du Sud nazalaki toujours ko expliquer comment nga na sala po babone bakoma 1000. Donc babone nanga sore koma 1000 eza numéro 1 Chantal Bola. Donc Chantal Bola égale ba chinois ya Karine Mokonzi na ba chinois ya Chantal Bola. Bien sûr nazako tia Karine Mokonzi te ne bandeli. Nazako tia kaka Chantal Bola azako sala rando te. Chantal Bola atikaki rando. Mais Chantal Bola azalaki na kanisa tile lo azanango ba video ya kala na kati ya page ne ya Facebook. Donc ba video ne ya kala yango mutu nazako tia. Soki na tie chaque fois ba bonne bazo bakisama. A part ye Chimène Muntuari na kanza webi Chimène Muntuari ya Congo Brazzaville yepe lisusu amatilanga babone yango bomonaka na lobaka na zana babone ba Congolais ya Brazzaville betidian bazalaka na Italie parce que na yebi makambu na lobaka na yebi yango ndambu denge babone balaki ti koleka 1000 sima tangu na leki 1000 tangu baeko confirmer nga yango na bandi sikoyo Karine Mokonzi. Bien sûr ba video tout ya kalawana na longolango mais ngai ba bona liboso oyo baya mingi ba kokiselanga makambu égal Chantal Bola Chimène Muntuari. Na en bref ezali Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Wana fobozalaka clair. Yango wana ndenge ba bone oyo bayaka pona Karine Mokonzi na zana bango d'accord pe na lingi bango parce que ba chinois baza plus de 100 000 ba chinois bazate ba oyo balekaka kaka na ba direct ya ba mer 5e vitesse to ba oyo bakoya koleka mikoleko ya to oyo bazoleka na mer fashion de Nantes parce que même na Chine ya solo tozali na ba chinois tozape na ba Hongkongais oyo baza kosala désordre pote bakwesa économie ya mboka na sukisi awa botika la malamu ciao ya lelo eza 10 minutes te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.